Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble servante, Maman Gisèle Moussadi. Je vous invite tous ce dimanche 13 juin à venir célébrer le Seigneur et louer ensemble. Na rythme ya Senda, tukumisanzambe boya ibele jowana. Boya bongo tukumisa nzambe awa na salle ya showbuzz na sengi na yo invité bandeko omema noko papa yaya bandeko nyonso cousine to ya biso nyonso mokolo wana tukumisa nzambe na biso oyo tozobenga nsenda wa muntu. Senda wani wakajenzela